na nzela ya Bibilia. Molongo ya malongi ezwami na Bibilia. Ebongisami na Dr. Venan McGee ya esika ya mosala tope ministere Through the Bible. Ebimisami na Transworld Radio pe epesami na ndeko Babi Mwanda. Bolandi tope boyoki malamo na bino banso. Bandeko kati na kolo mbote. Samueli wa yambo. Mukapwa mine molongo ya yambo kino mukapa motoba molongo ya 13. Mukapo ya mine. Na botangi mukapo sembo tomonite. Yawe azwaka tango po asala likambo. Yango tomoni bana baeli basalaki mabe kasi Nzambe atikaki bango basala mosala okati ya tabernakle ti kino bazwa etumbu. Mokapoli ya minei ya buku ya Samueli ebandi mabe bafilisi babotoli sanduku ya bondeko. Molongo ya mbokino ya mitano. Na bandi botangili ya mokapo na bukusi. Ba Israel banso bakomi koyeba maloba ma Samuel. Omikolo mina bafilisi basangani po bakende kobundisa ba Israel. Pe bato ba Israel babimi pote bakutana na bango po ya etumba. Bapiki nganda penepene na mboka Eben Aza, bafilisi basali ya bango omboka Afeke. Bafilisi bamibongisi po ya kobunda na ba Israel. Etumba enene ebandi. Bakwesi ba Israel pe babomi basoda soki nkoto inei. Tango ba Israel bazongi nganda, bakolo ba mboka balobi. Pona nini Yawe abeteki biso lelo na maboko ma bafilisti? Tokende kokamata sanduku ya bondeko bwa Yawe osilo. Eya okati ya biso pe ebikisa biso o maboko ma banguna. Batindi bato osilo. Bayei na sanduku ya bondeko bwa Yawe wa bukasi bonso oyo afandi likolo lya bakerubi. Bana ba bali ba Eli, Ofni na Pinekas bazalaki kokengele sanduku. Ekomi sanduku o nganda ya ba Israel, bato baso bagangi na mongongo makasi. Nganda eningani. Samueli wa yambo. Mokapamine molongo ya mbokino ya mitano. Bafilisi basanganaki o Afeke po na kobundisa ba Israel. Ezwami na ba kilometele tuku minei oesi ya Silo. Engumba wapi ezwami ema wa Yawe. Ba Israel basangani bakanisaki Nzambe akolongisa bango po sanduku ya bondeko ezalaki epai ya bango. Babosanaki te lipamboli ya Yawe elandi botosi ya bana mboka. Ba Israel balakisaki ndenge bandimelaki bonkoko pe baluki kokende kukamata sanduku ya bondeko ya Yawe. Nde oyo makomi sembo obengi komeka Nzambe. Molongo ya motoba kino 11. Nazokoba. Bafilisi bayoki makelele mana pe bamituni tina baebrei bazalaki kosepela bongo. Bayoki te sanduku ya Yawe komi kuna. Bakomi kobanga. Balobi. Nzambe akomi onganda ya bango. Mawa na biso. Likamboli elikweli biso na ino te. Mawa na biso. Nani akobikisa biso o maboko manzambe tabu kasi? Iye apesaki ba Ezipito bitumbu ndenge na ndenge. Bandeko ba Filisti balakisi bokasi bwa bana babali. Tokoma baumbu babango te. Lokola bango bazalaki baumbu babiso liboso. Bobunda makasi. Bafilisi babandi etumba lisusu. Pe bakweisi bato ba Israel. Epai ya Israel bato nkoto tuku isato bakufi. Basusu bakimi. Sanduku ya Nzambe ekomi mu maboko mabanguna. Pe bana ba Elia, Ofni na Penikas bakufi. Samueli wa yambu, mokapamine molongo motoba kino 11. Molongo oyo ekundolisi ngai molongo mosusu obondeko bwa sika oyo elobi boye. Bomikosa te, boseke Nzambe te. Nzambi bakobuka sembuma iye balonoki. Galata mokapa motoba molongo wa sambo. Ba Israel na bana babale ba Eli babukaki mbuma ya bololo iye ya mabe na bango. Bafilisi bazalaki kosambela banzambe ebele yango bakanisi te ba Israel bango pe basambeli banzambe ebele. Bayebaki lisolo ya ba Hebreu
baye babimaki o Ezipito, mibu misato milekaki, na ngolu ya bokono ekangaki mapinga ya Farao, kasi bazwi bokasi bakokende lisusu kobunda pe babimi balongi. Bakokamata sanduku ya bondeko oyo elembo wa Yawe. Molongo ya 12 kino 14. Nazokoba. Moto moko wa libota ya Benyamin alongo esika etumba. Akei mbangu pe akomi o Silo se o mokolo mona mei. Bilamba bia ye bipaswami pe motomwa ye mobebi na mabele. Otango ayei Eli afandi okiti ya ye penepene na ezibeli ya ndako, azalaki kotala epai ya nzela. Motema mwa ye mozalaki kolenge po ya sanduku ya Nzambe. Moto oyo ayeli bato ba mboka sango ena, bipai biso bato bakomi koganga omboka. Eli ayoki makelele pe atuni, pona nini bato bazali kosala makelele bongo? Moto oyo ayei mbangu pe ayebisi Eli sango. Eli akokisi mibu tuku libwa na mwambe. Azalaki kotala se liboso pe akoki komono lisusu malamu te. Moto oyo alobi na Eli, nauti onganda ya basoda, nakimi esika ya etumba selelo. Pe Eli atuni ye, mwana wa ngai, makambo nini malekaki kuna? Toma azongisi, bato ba Israeli bakimi Bafilisti, basoda mingi bakufi. Bana bayo Ofni na Penikasi bakufi pe. Banguna babotoli sanduku ya Nzambe. Awa Eli ayoki sango ya sanduku ya Nzambe, akwei okiti pe alali makale-kale pene-pene na ezibeli ya mboka, kingo ebukani pe akufi se wana. Azalaki mobange pe nzoto bozito mingi. Azalaki zuzi o Israel mibu tuku inei. Samueli wa yambo mokapwa mine molongo 12 kino 14. Eli azalaki kondima lokola bakolo ya Israel te na komona sanduku ya bondeko o esika ya etumba ekopesa elonga. Otango bayebisi ete bana babale baye bakufi, etungisaki ye makasi te otango bayebisi ye Bafilisi babotoli sanduku. Elingaki kolakisa Yawe atiki bango. Eli tutisami na sango eye akwei pe akufi. Molongo 12 kino 12. Nazokoba na botangi kino suka. Bokilo wa ye mwasi wa Pinekasi azalaki na zemi pe alingi abota. Eyoki ye sango ya sanduku ya Nzambe pe liwa lia bokilo pe lia mobali wa ye, amibwaki ose pe aboti. Zambi pasi ya kobota ekangi ye. Awa alingi akata motema, baye bazalaki kosalisa ye balobi, kitisa motema oboti mwana mobali. Kasi azongisi liloba te, akebi na yango te. Apesi mwana wa ye nkombo Ikabod. Nzambi alobi, lokumu lolongwi o Israel po azalaki kokanisa sanduku ya Nzambe eye banguna babotoloki na liwali ya bokilo pe lia mobali wa ye. Alobi, lokumu lolongwi o Israel, Nzambi babotoli sanduku ya Nzambe. Samueli wa yambo mokapwa mine molongo 12 kino 12. Na makanisi ya bapagano oeleko ena, bazalaki kokanisa bakokaki koyiba banzambe pe komema ye esika isusu. Pona bango, bazalaki kokanisa bikeko bizalaki kolanda misala pe makambo ya baye bazalaki kongumbamela yango. Bayebaki te Nzambe azali na tango pe bisika nyonso yango mwasi ya Pinekasi akanisaki Nzambe wa Israel azali lolenge bapagano bazalaki koloba wa bango. Mokonzi atiki Israel likolo ya buzangi botozi pe likolo ya kumbamela bikeko, kasi ba Israel bazangi koyeba yango. Bosolo ya makambo emonanaki na kubungisa wa sanduku ya bondeko. Mokapo ya 5, molongo ya mbokino ya 5. Tokomi na mokapo ya 5 lia buku ya Samuel oyo etalisi sanduku ya Yawe o mokili lia Bafilisti. Na bandi botangi. Bafilisti babotoli sanduku ya Yawe. Uto Ebeneze bakei na yango o Asdod. Bafilisti bakamati sanduku ya Nzambe pe bakotisi yango o tempelo ya Nzambe wa bango
Dagoni. Bati yango penepene na ekeko ya Dagoni. Mokolo mwa nsima bato ba Asdod batelemi na ntongo-ntongo mpe bakei o tempelo ya Dagoni. Bamoni ekeko ya Dagoni ekwei elongi ose liboso ya sanduku ya Yawe. Batelemisi Dagon mpe bazongiseli ye o esika azalaki. Ekei bango lisusu na ntongo-ntongo mokolo mwa nsima. Bamoni te ekeko ya Dagoni ekwei elongi ose liboso ya sanduku ya Yawe. Moto na maboko mabale ma ekeko makatani mpe malali pene na ezibeli ya tempelo. Etikali se nzoto ekeko ya Dagoni. Tina e na banganga ba Dagoni na baye banso bakokotoko o tempelo ya Dagoni bakotiaka lisusu makolo te o libanga lia ezibeli ya tempelo ya Dagoni te lelo. Samueli wa yambo mokapa mitano molongo yambo kino mitano. Asdod ezalaki moko kati ya bingumba minene mitano ya Filisti. Ezwami bakilometele tuku mitano na mitano o wesi wa Yerusaleme pene ya Mediterane. Sima kobotola sanduku wa bondeko, Bafilisi bazwaki yango lokola lifuti ya etumba pe lokola eloko oyo epesi bango elonga. Bakoyeba Yawe alingi te elembo wa ye oyo ezali sanduku batia yango pene na Dagoni. Sima bamonaki ekeko ya Dagoni ekeko ose liboso ya sanduku ya Yawe po na kolakisa te. Emikitisi Nzambi ekeko ekatanaki. Molongo motoba kino 12. Nazokoba na botani. Loboko la Yawe loniati bato ba Asdod penza. Abulungini bango pe atindeli ba Asdod pe bato ba mokili mwa pene bokono bobe bokobimisa mbuma o nzoto. Emoni bato ba Asdod makambo makweli bango balobi sanduku ya Nzambe wa Israel ekoki kotikala epai ya biso te. Nzambi loboko la ye lobeti biso na Dagon Nzambe wa biso. Babengi bankumu banso ba Filisi pe balobi tosala nini na sanduku ya Nzambe wa Israel? Bango bazongisi tokene na sanduku ya Nzambe wa Israel epai ya Gat pe bakei na yango kuna. Kasi awa bakomi na yango kuna, loboko la Yawe lobeti bato ba mboka pe bato banso bayoki motema nsomo penza. Yawe abeti bato banso bamboka na bakolo banso babeli bokono. Mbuma ibimeli bango onzoto. Yango wana batindi sanduku ya Nzambe epai ya Ekron, kasi awa sanduku ya Nzambe ekomi o Ekron, bato ba Ekron bagangi. Bayeli biso sanduku ya Nzambe wa Israel po koboma biso na biso banso ba mboka. Babengi bankumu banso ba Filisi pe balobi bozongisa sanduku ya Nzambe wa Israel ezonga o esika ezalaki liboso po eboma biso na bato banso bamboka te. Somo ya liwa ekoteli bato bamboka. Zambi loboko la Nzambe loliataki bango penza. Onzoto pe bolei bwa mawa bobuti te olikolo. Wa Samueli wa yambo mokapa mitano molongo wa motoba kino 12. Awa batalisi malamu te maloba oyo balobeli po ya bokono oyo Yawe abetaki ba Filisi. Na kolanda bonkoko ya Bayuda ezalaki bokono ya pota ya libumu, sanduku ya bondeko ekomaki eleko ya somo oyo likambo ya ba Filisi baye batambwisi na babingumba na yango baluki ndenge nyonso ya kozongisa sanduku la Yawe. Mokapa motoba molongo ya mbokino ya mitano. Tozali kokoba na lisolo na biso ya bonzongisi sanduku o Israel na mokapo eye na bandi kotanga. Sanduku ya Yawe etikali o mokili mwa Bafilisi sanda sambo. Bafilisi babengi banganga Nzambe na banganga nkisi bango pe batuni bango. Tosala nini na sanduku ya Yawe? Bolakisa biso boni tozongisa yango esika ezalaki. Bayanoli soko bozongisi sanduku ya Nzambe wa Israel, bozongisa yango pamba
boye te. Kasi bobonza libonzali ya bofuti niongo bongo bokobika obokono mpe bokoyeba ntina nini Yawe apesaki bino etumbu eye enene. Batuni boni tobonzela ye libonzali ya bofuti niongo. Bayanoli botanga motango mwa bankumu Bafilisti. Bofuta bongo mbuma ya wolo itano pe poko ya wolo itano. Zambi bino banso elongo na bankumu ba bino beleki bokono se motindo moko. Bosala bikeko bya mbuma pe bya mpoko iye izalaki kobebisa mokili mwa bino pe kiembisa Nzambe wa Israeli. Mbele akoniata bino banzambe babino na ekolo ya bino lisusu makasi boye te. Samueli wa yambo mokapa motoba molongo yambo kino mitano. Bafilisi bayebi te bokono ekomaki lokola la Nzambe wa Israeli. Bakobenga banganga Nzambe na banganga nkisi po bayeba soko basali nini. Makanisi na bango mazalaki ya bopagano bakanisi te esengele kobonza libonza lia bufuti niongo po babika na bokono. Molongwa motoba kino 12. Nazokoba na botangi. Pona nini bosali moto makasi lokola ba Ezipito na Faraon otango Yawe anyokoloki bango po balingisaki ba Israeli bakende te. Sikawa bokamata pe bobongisa likolo lia sika na ngombe basi bale iye izali na bana pe ikumbaki mokumba na ino te. Bokangisa yango na likalo pe botika bana bayango izonga olopango. Bokamata sanduku ya Yawe pe bobutisa yango o likalo. Nde biloko bya wolo biye bokufuta pote boozwa bolimbisi. Botia biango o sanduku esusu penepene na sanduku ya Yawe. Pe botika ngombe ikende. Nasima botala malamu soko ngombe ikei omokili. Esika sanduku eutaki onzela ya Bet-Semes. Toko yeba te Yawe ye moko atindelaki biso mabe manene mana soki ngombe akei onzela enate. Koyeba te Yawe penza apesaki biso etumbu ena te. Kasi mabe mana makwelaki biso bobele bongo. Bato basali bongo bakamati ngombe basi bale. Iye izali na bana bakangisi yango na likalo. Kasi bazongisi bana ngombe olopango. Butisi sanduku ya Yawe olikalo elongo na sanduku. Esika bati bikeko bya mpoko ya wolo pe bya mbuma ya wolo. Ngombe ikei nzela sembo. Eye ekokende o Bet-Semes pe ilandi senzela ena. Ileki epai ya mobali to epai ya mwasi te. Bankumu ba Filisi balandi yango te ondelo ya Bet-Semes. Samueli wa yambo mokapo ya motoba molongwa motoba kino 12. Mosala ya lingomba na kotinda sanduku na etuka lia Israel ezalaki mpasi. Po esengi niyama pe biloko ya mbindo te. Nde limeki ya suka po na koyeba soko Nzambe wa Israel, ye moko atindelaki bango mabe manene. Bakamataki ngombe liye lizali na bana, kasi bazongisaki bana ngombe olopango. Ngombe ikendeki nzela sembo oyo elakisi te izalaki na esengo te. Na bongo, sanduku sembo ekei o engumba oyo ezwami na bakilometele tuku ibale na mitano ya Yerusaleme penepene ya ndelo ya ba Filisti. Molongwa 13 kino tuku mibale na moko. Nazokoba na botangi kino na suka ya mokapo. Bato ba Bet-Semes bazalaki kobuka mbuma mapa obilanga. Batombola miso, bamoni sanduku pe basepeli awa bamoni yango. Likalo, likomono elanga ya Yozue o Bet-Semes esika litelemi. Ezalaki wana libanga linene penza. Bapasoli mabaya malikalo pe babomi ngombe basi poete batumbela Yawe libonza. Balevi bakitisi sanduku ya Yawe pe
sanduku eye ezalaki na biloko bya wolo bati biso olibanga linene. Omokolo mona bato ba Betsemes babonzeli Yawe mabonzama kotumba pe miboma. Emoni bankumu batano ba Filisi makambo mana manso bazongi o ekran se mokolo mona mei. Ba Filisi bazalaki kofuta bikeko bya wolo po ya bufuti niongo ona Yawe. Emoni bankumu batano ba Filisi bya wolo po ya bufuti niongo ona Yawe omboka iye. Asdod, Gaza, Askelon, Gat, Ekron, banso bafuti ekeko yoko yoko. Bazalaki pe na bikeko bya mpoko biko kani na motango mwa bingumba bya bafilisi obikolo biye bitano bizalaki na bakonzi na mboka inene izingami na mapango na makambo ike izalaki na lopango te. Libanga linene lina esika batiaki sanduku ya Yawe likoki komonono na ino te lelo oelanga ya Yozue o Betsemes. Yawe apesi bato ba Betsemes etumbu zambi batalaki sanduku ya Yawe. Bato bazalaki wana nkoto tuku itano. Yawe abomi bato nkutu sambu. Bato bazalaki na mawa mingi zambi. Yawe apesaki bango etumbu enene. Bato ba Betsemes balobi, nani akoki kobima miso ma Yawe zambe mosantu? Soko atiki biso akokende epai ya banani? Batindi bantoma epai ya bato ba Kiriat Yearim na maloba mai. Bafilisi basili kozongisa sanduku ya Yawe. Yakani kokamata yango. Samueli wa yambo. Mokapa motoba molongwa 13 kino tukumbali na moko. Sanduku ekokende oyengumba oyo ezomi na bakilometele 13 onodi ya Yerusaleme pe epai lelo babengi Abu Gosh. Epai bato batumbaki mbeka na Yawe na esika ebongolaki esalema osilo na esika ebongolaki esalema osilo esika ya ema. Kasi Yawe apesi bato tuku sambo etumbu zambi batalaki sanduku ya Yawe. Ata banganga nzambe bazalaki na ngolu ya kotala te. Otango balevi bakitisaki biloko ya sanduku ya Yawe, bazalaki kotika elamba ya tempelo ekabola esika santu na esika santu zambi ilingi yango. Pe bazalaki komono sanduku te. Kaka banganga nzambe baye bazalaki na likoki ya kokota na sanduku libanda mbala yoko na mobu otango ya feti ya mabongisi ya bambeba oyo babengi Yom Kippur. Omokolo ena bazalaki kokota oesika santu na makila po ya kufuta niongo ya bambeba ya bato ba mboka. Na bokuse bato oyo bakanisaki ezalaki lisano basakani na nzambe kasi bazwaki etumbu. Touti kolanda mokapo ya Minei, molongo ya yambo kino mokapo ya motoba molongo ya 13 na buku ya Samueli wa yambo. Mokapo ya Minei, molongo ya yambo kino tukumi bale na mibale. Ba Israel banso batalisi biso awa te ba Israel banso bakomi koyeba maloba ma Samuel. O mikolo mina bafilisi basangani po bakende kobundisa ba Israel pe bato ba Israel babimi pote bakutana na bango po ya etumba. Bapiki nganda pene na mboka Ebenezer, bafilisi basali ya bango umboka Afek. Bafilisi bayoki makelele. Bayei na sanduku ya bondeko bwa Yawe wa bokasi bonso oyo afandi likolo lya bakerubi. Bana babale baeli ofini na Penikas bazalaki kokengele sanduku. Bafilisi bayoki makelele mana pe bamituni tina baebrei bazalaki kosepela bongo. Boyoki te sanduku ya Yawe ekomi kuna, bakomi kobanga balobi, Nzambe akomi onganda ya bango. Moto moko wa libota ya Benyamin alongo esika ya etumba akei mbangu po
akomi osilo se o mokolo monamei. Bilamba bya ye bipaswami mpe motomwa ye mobebi na mabele. Awa Eli ayoki sango ya sanduku ya Nzambe, akwei okiti pe alali makale-kale pene-pene na ezibeli ya mboka. Kingo ebukani pe akufise wana. Bokilo wa ye mwasi wa Pinekasi. Azalaki na zemi pe alingi ya bota, eyoki ye sango ya sanduku ya Nzambe pe liwa lia bokilo pe lia mobali wa ye, amibwaki ose pe aboti Zambi, pasi ya kobota ekangi ye. Na mokapo ya mitano, molongo ya mbokino 12, batalisi biso lolenge ba Filisti, babotoli sanduku ya Yawe. Uto Ebenezer, bakei na yango o Asdod. Ba Filisti, bakamati sanduku ya Nzambe pe, bakotisi yango o tempelo ya Nzambe wa bango Dagon. Bati yango pene-pene na ekeko ya Dagon. Loboko la Yawe loniati bato ba Asdod. Penza, abulungini bango pe atindeli ba Asdod pe bato ba mokili mwa pene-pene. Bokono bobe bokobimisa mbuma onzoto. Na mokapo ya motoba, molongo ya mbokino, 12 sanduku ya Yawe etikali o mokili mwa ba Filisti sanza sambo. Ba Filisti babengi banganga Nzambe na banganga nkisi babango pe batuni bango. Tosala nini na sanduku ya Yawe? Bolakisa biso boni tozongisa yango esika ezalaki. Bayanoli, soko bozongisi sanduku ya Nzambe wa Israel, bozongisa yango pamba boyete, kasi bobonza libonza lia bufuti niongo, bongo bokobika obokono pe bokoyeba tina nini Yawe apesaki bino etumbu eye enene. Bato ba Bet-Semes bazalaki kobuka mbuma mapa obilanga. Batomboli miso, bamoni sanduku pe basepeli awa bamoni yango. Likalo likomi oe langa ya Yozue o Bet-Semes esika litelemi. Ezalaki wana libanga linene penza. Bapasoli mabaya ma likalo pe babomi ngombe basi poete batumbela Yawe libonza. Tala na bokuse maye, touti kolanda mokolo mwa lelo. Tika ete Nzambe apambola bino. Bouti kolanda mabongisi na nzela ya Biblia. Moko ya malakisi ya Dr. Venant McGee, ya esika ya mosala tope ministere Through the Bible. Ebimiseli ya Transworld Radio. Pona koluka koyeba komela biso na esika oyo. Uvira RDC, quartier Rombe, Zela Tope Avenue Mwenga, numéro 100 Tope 13. Okoki pe kozwa biso na nzela ya singa tope telefone plus tukomi bale na mine, tukomi sato na libwa, tuku libwa na bisatu, zomi na motoba, tukomi tano na moko, tuku sambo na misato. Komela biso pe na radio Sango Malamu, Kinshasa, RDC.